Basango na lokota ya Lingala tika ete tata Nzambe ya mokila likolo na se Nzambe ya Mpungutulendo a continuer toujours kobatela kabino. Tofongola mag FM ya pokwa lelo ko ebisa na binote na commune Ontele na quartier Campem population elelika kato ya insécurité zali ko mata toujours bozo ba détail nango liboso ya caméra ya Enoch Mafuka. Tozali na commune ya Ntele na quartier Talangai population ya kote bazali kobika na likambo etali insécurité balobi po omona poste moko ya la police eza vraiment pasi soki bakulu na babandi kobunda babandaka kobunda de 7h jusqu'à 22h okotika la pe komona ata policier moko te aya wana kasi soki babandi kobotola babotolaka batu biloko lokola kutu leta azalaka na ye na mboko oyo te kasi population ya mopanzi wana tango bamonaki kamera ya Mag FM kokita kuna bazangaki maloba te boyoka ndenge balobaki tozola la tetina moi kaka ndenge nazoloba boye na 10h awa bakuluna na ba macheti ba ye ngana teka kamikate na mbisi yango na tokangi eza na ndaku mbongo batekaki bazwi mbongo nyonso bazwi bakimi nango kaka pona la police awa ezate. La police soki ezokoka makambo te batindela biso ata FARDC bazwa makambo na maboko pe biso topema kate soki buto ekoti tolalaka lisusu te tokomika na bainsomnie mitema kaka libanda bakokota wapi lelo bakoya wapi moye eza te message nazalaki nango yango wana antuka bakonzi boyokela biso mawa bosunga biso insécurité awa moye eza te awa tango bazo menacer batu surtout côté bakuluna bazo tala teke ote tokota nde na butu to na moi te donc bazo sala ata na moi bazo botola biloko ata na butu bazo kotela batu to wana mota kolobela biso awa te susi ati pe awa pe ezate donc a peza to toza lokana kati ya désert. Papa Bourgmestre tala nanu makambo ezali koleka kuna na commune na yo ya Ntele surtout na quartier Talangai ezali vraiment malamu te komona décret to ya insécurité ezo mata makasi mopanzi wana ezali vraiment malamu te yango biso awa na Mag FM tolobi kaka boluka nanu solution na likambo etali insécurité na commune ya Ntele pokuna batunde bavandaka noke baniama po tangu nyonso toyokaka kaka kolela ya batu ngai bayibinga nga baviolaki mwana na ngai eza malamu penza te dossier ya commune ya Ntele na quartier Talangai ezokende mabe makasi vraiment. Na route ya Mokali kuna na commune ya Kimbanteke population baleli toujours na bakonzi baluka un peu moyen ko bongisela bango nzela boza ba détail nango liboso ya caméra ya Torres Atibu. Tozali na commune ya Kimbanteke na quartier Mokali bondimelanga libulu oyo bozali komona ezonyoko la population ebimaka mopanzi oyo kasi selon information tozwi sur le terrain bango moko pe bakonzi balekaka na bango kaka boye kasi bazwaka na bango solution te. Papa gouverneur de la ville province de Kinshasa Papa Daniel Bumba population ya Mokali balobi otalela bango nanu likambo ya libulu oyo kasi tango batiaki bango mikro baloba ndenge balandaki bakameramen na babanga bondimelanga ezalaki pasi pe mawa po balobi balemba na bango deja kofilme po bakonzi bazwelaka bango kutu solution te kasi yango biso awa na Mag FM tolobi kaka bolukela bandeko oyo nanu solution po karate bamvula elingi ebanda po awa kaka mvula moko ya liboso okobosa na route Mokali oyo Bourgmestre ya commune ya Kimbanteke papa bana na ye ya Mokali baza vraiment na pasi ya kosakana te dossier ya nzela oyo ezokende vraiment mabe makasi kitoko te. Nzela oyo ememelaka population ya commune Ntele pona kokota bamboka lokola Lukunga Mputu pe Masengi nzela wana ezali na eta moko ya mabeka si population kote kuna basengaka na bakonzi balukela bango solution avant bambule banda boza ba détail nango liboso ya caméra ya Rabi Fuka.
toza na komini ya Ntsele nzela oyo bozali komona ememaka bato na bamboka lokola Masengi pe Lukunga Mputu kino ekomema yo na Au revoir Kinshasa po okota na Congo Central kino okobima na Kazangulu. Kasi depuis nzela oyo ebeba bakonzi babetango kara po na kobongisa yango. Population ebimaka kote oyo bazali konyokwa makasi mingi penza. Tango bamonaki micro ya Mag FM bazangaki maloba te balobaki boye. Nzela au premièrement n'est en négligé. Mais na éviter l'état congolais. Tokotala bana moto, tokotala bato ya ba transport neti ba jeep na biso le kaka ba futa ba droit na bango par rapport na ba frontière o batina ba nzela. Mais nzela eza négligé basala yango te ni mbule beta ni elange sala basala yango te to mona ka nzela toujours eza saleté. Donc ba bongselo o mote. On elanga ko te permettre mo bana moto ba aider biso bonso to comme na mbule ko za ndenge nini. Ba konza mboka biso message to lancer to lo ba pa ba député wana o tozo voter peut-être na nzela ba Congo to voter na province ya Kinshasa bango ndemba ko sangisa makanisi po ani balobela na nzela oyo pona nzela oyo eza route eza ne tolonga ba Congo nzela pe sangana na ba Congo yango peut permettre pe biloko ezo uta koto ezo bima koto et bima na Kinshasa yango nourrir biso donc bango ça le nécessaire to sengi bino bakonzi bino bovandi wana bino nde bolobela bino bozana mibeko bo mekotela biso nzela bo bongisa biso présent na facilité mutako longa pe abimiti mfululu abimi Kazangulu akekula ke prison Luzumu. Donc abimé na facilité ba ko ça ba raccourci et permettre pe population pa avoir l'aide inviter pe ba embouteillage peut-être ko to ba tadiki bala camion pe ko uta kune bimi nango boy e bimi tout consonne ba konzi bo mikotel la sonance. Le gouverneur de la ville province de Kinshasa Papa Daniel Bumba bwakana nuliso côté oyo po côté oyo eza nango Congo Central te eza toujours Kinshasa degré bandeko ya mopanzi oyo bazo konyokwama ndeti kaka batu bazalaka na suka ya mboka kasi bazalaka na bango kuna kutu te yango biso awa na Mag FM tobeti kaka sete po dossier ya nzela ya mopanzi oyo ezokende mabe makasi bozwa solution na lombango ava bambula ezonga makambo ya boye eza vraiment kitoko te. Likambo etali embouteillage à la ville province de Kinshasa to éviter ce que comment nango koloka to ezala kaka ko ya ba chauffeur bozo ba détail nango na élément oyo. Mikolo oyo bakinois bazali konyokwa makasi na oyo etali problème ya embouteillage na ba commune tout ya Kinshasa capitale ya République démocratique du Congo. Problème ya embouteillage ezali ko se manifester makasi bakinois bazali kolela pe bazali komituna nini yango ezali ko créer embouteillage kote misusu to mituni est-ce que ezali suite ya kobeba ya banzela tope ezali suite ya kozanga banzela yango ezali ko créer problème oyo. Embouteillage ezali kokomisa transport pasi pe ezali komatisa coût ya transport po ba chauffeur mingi bakomi na système ya demi-terrain. Bakinois bazali kolela makasi po vie sociale yango ezali nango pe malonga te, ba salaire ezali ya malonga te, transport komata ezali konyokola bango na ba revenu oyo bazwaka ya mukie bazali kosenga na ba autorité ba trouver bango solution. Olingyo koma kololo pango na prima ngondo ya pamba et pas président Ziko Mukanga oza mobimba bozo ba détail nango na elema oyo. Toujours déterminé pour accompagner chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo na vision na ye ya développement ya République démocratique du Congo. Président Ziko Mukanga Makile Lumumba akitaki awa na commune ya Maluku pour na ouverture ya quartier Mukanga 2 awa précisément na Menkaou na cadre kaka ya opération Koma Kololo Pango. Sose na ye président Ziko Mukanga ezalaka congolais nyonso partout azali alongwa na via kofutela azala na oyo ya ye lopango tina yango te opération Koma Kololo Pango ekiti na commune ya Maluku pona yo congolais lopango ezali koteka mana $1500 ya pamba lopango ya 20 sur 20
opesi $500 na yo lokola avance oyo etikali okofuta yango malembe botala bino moko ndenge ya kitaki na batracteur awa pona kofongola banzela ya quartier Mukanga 2 koaplanir nzela kitoko na supervision na ye moko ziko Mukanga akolo Congo. Ndenge bozali komona ezali na ndoto te mwana ya Congo koko makolo lopango ekomishe muke grâce ya président ziko Mukanga. Surtout awa na quartier Mukanga 2 avec paysage ya kitoko boye na cadre na yango mwana ya kini fungola matoyi yoka ziko Mukanga azali koorganiser le 15 août oyo mobange na visite ya quartier Mukanga 2 pona kolakisa bino mapango kozanga te mwana ya kini kozanga te memaka $500 na yo lokola avance zala na yango na poche ozala parmi ba première personne oyo bakozwa mapango na bango. Na même occasion ziko Mukanga kolo Congo makile ya Lumumba alobi tirage au sort ekosalema pe 3 parcelles ya ofele ekopesama na ba oyo bako gagner na tirage yango. Pona ko participer na tirage au sort ezali simple. Les cas na bureau na avenue Victoire numéro 42 quartier Kauka na commune ya Kalamu na 2e niveau ya galerie Efra au komisa Kombo ezali ya ofele. Botana banzete ndenge ezali na mulongo banzete ezali partout, c'est-à-dire eza biloko moko tokosala ebele oyo bino moko comprendre te mais na lobi ete bana nyonso ya quartier Mukanga bakinois bato nyonso balingi président siko boyeba ete koma kolo lopango ekwei siko na maluku tolobaki malamu ete le 15 ya mois d'août, c'est-à-dire le 15 ya 8e mois nde tozali kosala mama na événement visite ya munene kozala awa ba autorité nyonso gouverneur bourgmestre ya maluku bato nyonso bakoya awa tolobi ete visite ya quartier Mukanga 2 ekozala le 15 bandeko nyonso balingi baya transport ekozala ofele kolongwa quartier 3 na Masina na croisement ya avenue Congo na boulevard Lumumba tokotia ba bis ekozala ebele plus de 40 bis ekomema bato mpona basala visite le 15. Na Kinshasa, ba bureau ya ziko Mukanga déjà eyebana. Sans oublier l'adresse mère, l'adresse principale, avenue Victoire, numéro 42, na 2e niveau ya galerie Efra, quartier Kauka, commune ya Kalamu. Bonwe lisaboya ebele le 15 août oyo, mobange événement. Basinistre ya Kingabwa kuna na localité ya Mokonzo bazali kolela toujours na likambo etali bokaboli mbongo na bango bozo ba detail nango liboso ya kamera ya Gelore Muya. Tambola na mokili na makambo après akrito komata fleuve Congo to zwami awa na partie est ya ville province ya Kinshasa na quartier Mokonzo et pa wapi eza configuré ba localité o ezalaki frappé na ba inondation en décembre dernier na montée excessive ya fleuve Congo di melanga okozwa idete bato o esengelaki bazwa mwa lo meya après subvention to makoki o epesamaki na appui ya gouvernement pe ya communauté internationale na nzela ya programme alimentaire mondial PAM en sigle bazali nde koregete po basali bango kisakata okozwa idete batie bango na mopanzi na liste ya bato esengelaki bazwa mwa lo meya ezali koregete ba habitant ya localité ya Mokonzo boyo kanenge bazali kolela na to dindi to nyoko mi ato mone ata mutu te elingo bate ba yebi biso te na mboko pomboka munene bo ba yeba bato te ntande to vando moni ba fule zingi biso mo ezate mai so mbule bete ato yebi te so to zandenge ni mais mokonza mboka yoze mokonya bato tu oyebi pe biso to souffrir ata mbuma kisi mo to zuite ata kopo aloso to zuite mais to yoki kuna bapesi bato bambongo ebele basafra baboye biso to sakabo nzambe azali kola mona biso bilambe bebi to souffri mabale ekufi to kabwani mobali kote mwasi à côté pam eboka kibiso lokwa biso tozali na Mokonzo ayeba kibiso te tango bino bozo pesa biloko il faut bosaka ba verification na balopango bamusu baolia kana simba bato to abuture na loko moko te donc to komi abandonné po toza na zamba mbongo oyo ezalaki destiné ekamusi bato nyonso
Kinshasa ezalaka nde makambo esengelaki basunga baninga pe bandeko bazali kosouffrir tango mai ya fleuve Congo emataki ezwaki bamisusu tina bakingo bafamille misusu kutu baregetaka disparition to pe kokufa ya bandeko na bango kaka na occasion ya inondation oyo kasi bato ya mitema mabe batali wana nyonso te balie bamosolo sans que bainteresse to bapesa ata mwa mafuta na mbebo epai ya bato basufraki réellement ezali kokamwa ndenge kaka population abakisi na micro ya Mag FM. Neti ngane na oloba naza mama veve na kufeli mobali source kaka ya mai oyo ba infection ya maladie yango lelo oyo mobali akufi lelo 2 mois yango ka pona mai oyo tozolala lisu na ba biponji te toza lisusu na eloko te meme ba television ezate pona nini biloko nanso tout on perdre yango esengeli to simba pe toyebaki ba problème oyo ezali suite ya ba événement malheureux oyo efrapaki ville province ya Kinshasa na ba pays mususu na komata ya fleuve Congo bozali ko se souvenir bino moko tango FM télévision a assistaki na mwa ba do mike apesaki kasi ezalaki suffisante kasi awa population azali kolela esengeli ba autorité batia matoyi parce que mokonzi ya solo alia kataba matoyi mibale ba o bazwaki mbongo baya kozongisa mbongo ya baninga po ete esunga bango mpe surtout a barentrée scolaire ezali koya boye nde ezalaka esengeli kotia mayele po ete population a se retrouver na commune Ontele na quartier Manenga population ya mopanzi wana basengi kaka na bakonzi balukela bango solution na likambo etali mai na courant boza ba détail nango liboso ya caméra ya Torres Atibu. tozali na commune ya Ntele na quartier Manenga degré population ya côté oyo bazali kolela makasi na likambo etali mai na courant balobi bayebaka te soki bakonzi babwakisa bango to pe quartier na bango ekoma zone rouge po soki otali mai bazomela ekopesa yo pasi na mawa balobi eza na député moko kutu ayokela bango mawa asalela bango mwa encadrement pona kotokelaka mai mais eza toujours na état moko ya mabe kasi tango bamonaki caméra ya Mag FM kokita kuna na quartier na bango bazangaki maloba te balobaki boye kamba kurana ya mai tozwaka mai o ezo kule ya mai ya njili to mai ya mabulu mais ezali ke mai forage to pompe ezalaka kala mais ekufa iso awa to ana difficulté kaka ya mai na ya courant soki possibilité okozala okotela biso ba pompi to lumière to za molili vraiment na mbuka na biso boye to sela ka mingi ba torche ba o baza ba panneau ba kotia ba ampoule na bango na ndako papa to ka likuta na bete likamba mai to ana difficulté moi source moko sotali source to mela mai oyo kana mawa moi député moko anda oya ko député ko na matanti ayoki na biso masala biso ka moi dali moya mukie mais mbula so beti na mai ouais baleka zo leka na mai ya banie na mai ya source to mela nyonso esangani atoko pa likuta na bete to na posa coura to zap ateka ya crédit wana to zaka na posa coura pene kota na mboko bo sotali bien banda kumifuta mabadimi sikure koti to futa bokoma na combien likambo ya boye ezali kopesa pasi pe mawa bakonzi ya Régie des Eaux na bakonzi ya Sinel botala nanu likambo ya bandeko baza kote oyo po bazobika vraiment na pasi ndeti kaka bato bazalaka na bisika bikauki nzoka nde baza na bango kaka awa na ville province de Kinshasa yango biso awa na Mag FM tolobi kaka bobwaka pe nanu liso kote oyo po dossier ya mai na courant ya quartier Manenga ezokende mabe makasi makambo ya boye kitoko te. Erosion moko ya monene salama kuna na quartier Campeme na commune Ontele kasi population ya kote kuna basengi kaka na bakonzi balukela bango solution pour kalate bamvula elingi ezonga boza ba détail nango liboso ya caméra ya Enoch Mafuka. Erosion oyo
bozali komona bandeko na nga bondimela nga toza na biso na Congo Central te, toza na biso pe na Bandundu te. Kasi tozwami toujours na ville province de Kinshasa na commune ya Ntsele oyo ekenda sango. Kabakata na erosion oyo esalema awa bondimela nga bandaku ya bato ebele ekenda. Kasi ti lelo bazwelango nanu solution te. Population ya kote oyo bazonyo kwa mamakasi vraiment boluka nanu solution po kalate banvula elingi ezonga lisusu toboyi na biso tozwa lisusu bibembe awa na commune ya Ntsele. Bourgmestre ya commune ya Ntsele ozomona te libulu oyo ekomi danger po na bayimboka na yo. Kasi population ya kote wana tango bamonaki kamera ya Mag FM boyo kandenge bakomunikaki. Donc peza toza loka na kati ya désert. Surtout nde tokuta na likama libulo papa ya kolobeleza te. Awa so tokomi ata 20-21 mo leka place yo ezate okoleka ndenge nini. Yango biso ndenge toza na pasi moko ya munene o tokoki ko expliquer ngo te. Toyebi te soki tokosala ni, toyebi te soki tokosuka wapi. Toza na bana baza mike. Nzambe asungaki biso tosi biteni na biso tokoki kofanda po tobokola mabota na biso mais lelo tozo perdre. Tala libulu ndenge esali eza kaka awa te. O kuna pesa direction ya munene Bimati Prince. Place bozo mona wana kuna eza direction ya munene kenda ti Prince mais mona na kalisusu te. Toko vivre ndenge nini na kati ya mokili ya modelo oyo. Tala baninga bazocha basaka likolo yindi. Soki ebeti toko suka wapi? Bakonzi bakanisela biso. Toza na kati ya Kinshasa toana zamba te na kati ya Kini. Me na Kini makambo modelo oyo. Eza nini? Bourgmestre ya commune ya Ntsele papa bana na yo baza kolela makasi luka moyen osunga population na yo po kalate banvula elingi ezonga toboyi na biso ombula ebetaki ememi bandako ya batu tope mbula ebomaki batu kuna ngongango yango yo pona kobongisa lokola nanu ememi likama te yango biso awa na Mag FM tobeti kaka sete boye boluka kobongisa nanu nzela oyo po siloga ya Kinshasa ezobonga ezwa pe Valer na Mag FM tolobi kaka toza na bino sindili ekeyo. Tokene kosukisa Mag FM ya pokwa lelo na commune ya Ntsele na quartier Campem population ya kote kuna basengi kaka na bakonzi balukila bango solution na likambo etali lotiliki pe mai bozo ba detail nango liboso ya kamera ya Gelore Muya. Problème ya mai na courant awa na ville province de Kinshasa e koma nango momesano. Tozali na commune ya Ntsele na Campem kote oyo likambo etali courant kia dikibeni. Mai kutu koloba te awa bamelaka na bango mai ya forage mai yango pe selo ba information tozwi sur le terrain ezalaka nango kutu mungwa. Courant kutu ekoma nango mari de nuit soki eye 23h to 0h okomona nango 5h ekei. Population ya kote oyo bazali konyo kwa mamakasi pona tina likambo etali courant na mai tango bamonaki micro ya Mag FM kokita kuna na quartier na bango boyo kandenge balobaki. Mai courant vraiment c'est très difficile. Courant eyaka mwa muke na moi mais na butu c'est très difficile. Mona bakati courant na butu or butu c'est ça insécurité. Tu as beaucoup plus courant na butu na moi ikuti so bakata mais na butu courant zanga te. Et puis tu as besoin ya mai. Bata ba maison oh bambisi epola bango makasi tout maman faux. Biloko epole makasi to ko le bambisi ne ayebele na basoso. Kure ebebisa biloko. Bakonzi ya régie des eaux pe bakonzi ya Sinel botala nanu likambo oyo na ngambo ya commune ya Ntsele surtout na quartier Campem. Bandeko bazali kobika ndeti kaka batu bavandaka na kata kokombe nzo kande bazalaka na bango kaka na ville province de Kinshasa. Yango biso awa na Mag FM tobwaki kaka mbela na bakambi ya régie des eaux na bakambi ya Sinel boluka nanu solution na lombango po na bandeko oyo bazwami na commune ya Ntsele surtout na quartier Campem. Yango tolobi dossier ya quartier Campem nzambe tsa bango ka po soki te kia dikibeni kitoko te.
tokomi na suka ya présentation ya Mag FM makolo lelo topesa matondo mingi na équipe technique pe équipe rédactionnelle mobimba soki na bimaki kitoko na banda kuna bino topesa matondo mingi na mwana mboka Torres Atibu azaki bongo sima ya kamera tobosani te balandi minene ya Mag FM topesa matondo mingi epai na bango na le prophète Gilenginda mama Soleil Nzuzi mwasi Nzambe Amza Tawaba maître Bende Likofi moko na Letina Kokobelo na lobaka mingi soki na bwaki ete ndako na ngai kolala nzala yende nani le patron des patrons le papa de tous les papas maître Billy Malou à Cléophas ya bakisela Montudi Bantunga na bino tokutani mikolo ezali koya soki kolo eswazongi te tika kimia ya mokonzi Nzambe tata erumela o mabota na bino.